Somos tantos s'abonner nationaux moko Mabia Star TV etala mamonate bato bandima Christophe Songo andima Tadi Lenda andima Angel Loué andima Mabia Star TV Chalaketa na chaîne suivie Mabia Star TV Chalaketa na chaîne suivie. Le grand collaborateur Christophe Songo na Katia Mabia Star TV. Levé Kiko Kikondambuta Papa Social Tadi Ileda Angel Loué la mignonne. Bisoni Soto s'abonner na chaîne mako Mabia Star TV etale mamodate bato bandima Mabia Star TV Zambaba Media Olera bagaba mis bapig na bateatre s'abonner. Bonjour, bienvenue comme ça dans votre chaîne Mabia Star Télévision et surtout dans votre émission Kwangola qui est présenté par moi, Danity Manga, votre humble serviteur. Aujourd'hui, Danity Manga ne doit pas être seul dans ces beaux plateaux de Kwangola. Aujourd'hui, Danity Manga va recevoir aujourd'hui pour vous un artiste et comédien. Vous avez déjà bouté la carrière, na yambaye. Ndeto zongisi les sous parce que tout le monde mbilinga les sous na makamba théâtre à qui tu reçois tant ya kobeta nae masolo. Je ne pouvais pas commencer cette émission sans pourtant saluer comme ça Maman Mabia Star comme le loco na Katia Londres wana et pourquoi pas de voir aussi comme ça Angel Loué mon star Azastar et pourquoi pas Christopher Songo mon mobile wazanga le côté na poche et je vois aussi comme ça Blanchard Mabala, Fumu Yamiyake, na Katia Londres, wana, Maman Chouchou de Londres, Maman Titina de Londres et Maman Mami Kasongo na Katia Londres, wana bango bazakana biso toujours na Danity Manga na bango, na Katia chaîne na bango, Mabia Star Télévision. Si je serais même langage avec mon caméraman Kabeka Bengele, Fongolanga déjà n'a pas ça, invité Nanga Tongwa Lelo. Bonjour Star. Bonjour les grands journalistes. Bonissa. Oui, santé très bien Angola Nzambé. Donc ensemble je battre la biso. Malgré tout bamboula, presque beaucoup na banda ko kini menzambe quelque part. Ana kana biso battre la biso. Battre la biso makasi. Voilà, merci na moi moké batu baye ba parcours ya artiste et amigo Jelly parcours na na monde théâtre. Aouti wapi akomi wapi. Ouais, balabi amigo Jelly l'artiste est comédien et na wuti na groupe Malembe ou d'ailleurs groupe ya Veni groupe Aveni après que l'on groupe Malembe na kinaki na groupe ya Teresa voilà et pas Teresa longue pas Teresa muké na longue pas Teresa et pas venanga Christa Petit va venanga Christa Petit ndé sika makampine vandaki pine vani pina wana ki ba mula pina ke amigo Jelly moi indus à tonalité moi indus c'est pendant que j'ai besoin normal et dans normal mutu moko ya chanter quoi ko yemba yemba babi ba bisa video la coste quoi comme ça venanga Veni ko yemba yemba maintenant comme pas Christa Petit donc si qu'on a bien ton voilà nous pensons qu'il y a un artiste complet voilà ouais c'est ça presque vous pensez le meilleur de toi-même ouais c'est ça voilà amigo Jelly lelo masolo na ya théâtre pour toi tout aussi na 2022 to na 2023 sur le bi au sala bilan na théâtre ndenge tamboli na Congo est ça positif ou négatif? Non, il est positif. Pourquoi? Voilà. En 2021 nous avons boité. Voilà. 2021 nous avons boité. 2022 il y a un plus de Bakisami. Voilà. Ba contact monsieur Bakisami na Kati. Ba Yepebele, Maman Paulina, ba na Kati wana. Ba Nicolas ba wana, ça veut dire que comprendre que moi parcours l'équipement outi wana mati wana ba Jene Boni ba na Kati, c'est que quelque part que ba avancer mais pesami. Pesami dans un groupe n'est pas fandi normal posé.
bapense mipesa bitoko makasi voilà to descendre sur plus na 2023 sur le théâtre congolais na ndenge okomona yango est-ce que bino pe baoboza baartiste oyo boye na baoyo babima bozalaka na bacontact facile bacontact ezalaka facile mais facile pété facile pété pourquoi likambo na ngai balobi yango mingi moni ezalaka bien boyeba baartiste bazwa ya nsima alobaka to malobi papa ntango abotaka mwana ye asalaka venir ya mwana papa mpe akendaka kufaka bana bakokampese bapapa soki bato ya liboso bakomprendre bato ya nsima te moya tete biso ya français ezala te soki baningi bango moko bazalaka bango eza bien te donc biso bato ya nsima bapesa biso espace po biso mpe tomarke mpe ntan na biso epesa bango mpe lenge parce que batanga mpe kombo na bango soki bango bakale babloke moi ezala mpe contact meme ezalaka comme tel te baguerre d'esprit ezalaka trop makasi baguerre bon nayebi kaka ye moko opanza so opanza baguerre eza ebele guerre eza ebele la vie na biso akala na biso na baguerre makasi moko impossible baguerre ya bastation donc na minute oyo eza ya koyinda makasi eza ya koyinda kasi yo mpo kokobanda ngo mpe mbaa moko eza ya koyinda ndeti na nini parce que tokomonaka makambo mosusu etele oyo et surtout so tobi tovanda towana na problème moko entre Bellevue na Sila Bisalo baproblème nini mpe nde eza koleka na kati wana likambo na olobani yango wana Bellevue na Sila bawuti na groupe moko groupe Simba yavi nanga elombe sukami wana vi nanga palais alobaka mille fois baza bana tata moko mama moko baguerre d'esprit na bango baparti basite na bango nde epesa soki ojoue pas Bellevue ojoue pas Sila te chose pas Sila ojoue pas Bellevue te tala biloko ane oui comme bakristo bakomi limité soki Sila abengi na téléphone moya eza te po atravaille pas Bellevue soki Sila abengi oyo Bellevue moya eza te po atravaille pas namona Da Costa déjà lere abalaki tobetana opeli solongo mwa moke Da Costa bali azalaka na groupe Simba mais ainvitaki Sila Bisalu te kaka mpona problème ke ye atravaillaka na Bellevue azalaka epai ya Sila te nga pena lobaka nga lingaka vérité toki kasi na vérité nga vérité le problème ezangi ndenge wana moya benga Sila ya wana eza te parce que Bellevue na Sila baza barankile bala bacompte ya kande ya bango mbale tozo comprendre peti basite yango tozoyeba peti baloko bawela bango mba tozoyeba te nayebaka mille fois po eza nanga elombe ve na nga wana babana fo sangisaka bango esika moko elongo ekoti makambo basituation antese na tokanisa guerre d'esprit nga lobaka vérité makambo eza lisu ya osangana te kala tobenga omona matanga mama na biso nzita tosangana biso ensemble tozi babi toloba kombo te toloba kombo te bango bazala ensemble tosangi biso ensemble te tanga tu vois ongalinga tokenda bakombo parce que NTPC mutu akamba yango eza président Masumu na biso nde yalaka yala bapona biso Masumu bapona respectaka mingi makasi koleka osa mona comprendre o amigo Jelly kilo ya yolo abia petit na ngayo donc ozomona entre wana ba guerre d'esprit wana koto jibi masamba to kanisa ozomba guerre d'esprit za makasi moi to kanisa ya porter un plus na art na biso pourquoi et soutenir ba veuve na fene et belé et le qu'on a dit na salamati mais jibi masamba ina idée na ye to ko boya ngota andi se bena idée na ye andi se e sangisa ba comédien nyonso to ko boya ngote to boy problème de ba guerre d'esprit wana pour mes amis tous sangana biso ensemble to pesa corps moko pour mes amis osenga bondima ba association zo masika bondima yango vinanga makala egoko vinanga makala egoko vinanga moko donc tondima yango osanto funga bandima yango guerre d'esprit za te eza anteseka yango moko te tala takaba anataka banataka pamba na mama muzena nzela eza bango moko te bana sika bazoya besa bana sika wana place au moins matanga vile biso pour de chez mon eleki bayaki mingi te bon nayebisa ki bango moni biso to yeboye toza bantu yesika basosaka biso makambo esa epesa makambo moni neti ngasi na lobi boye eza bacomédien misi bakoya ebele oyo ikavona nga oyo ikavona nga mais soki vie moko lobi boye wana via mokolo toya ndenge nini bapesaka temps par temps na matanga ya mama na biso nzito tosaki organisation bien nazalaki chargé ya communication tozalaki ngai lule omari na oxygène ezali biso 4 mais toyani matanga ndenge elekaki
pourquoi bakoti ka énergie moko asika côté na kata miko teli na pesi makam na internet na yebika yebika émission wana émission pesi makambo de omangala émission pesi makambo yini si bato asali plein voilà maman dit ça sali 8 ans à travers sauter 8 ans je dis 8 ans mais tu as plein maman dit donc c'est maman dit na temps parce que ce que vous avez ignoré biso mais quelque part ils a bien été ils a bien été ils a bien été mukete ba vélo ni mabiso nani mangabili ni mabiso ezomona c'est là bango ya rondima oyo problème monsieur euti ozala wa Jérémy aboyaki na ye sai aboyi na ye pe ansi luzolo po na nene ansi luzolo abi ayebi Jérémy te sai alobi ayebi Jérémy te c'est pas mes eza bongo Jérémy aza mwana amona yesika comprendre akota ba guerre d'esprit te comprendre akota ba guerre d'esprit te eza bien te aza mwana yesika na art tango yesika ninga moi tango succès ye ngako vendre succès na so yebi succès koya o comprendre aza na maîtrise bayi bituma banzo ko matoko ka place comprendre la guerre ya maman maman mère na biso nga ba mingi maman na biso nani kombe kinila kombe oya guerre de skina ye ya kota ngote o comprendre quelque part on peut un seul solo Jérémy za mona yesima to plus ka bana pe chance. Vous comprenez? Qu'on y aurait moins de thé. Jérémy na minute on dit maïe. Parce que Jérémy azo talama azo monam. Azo monam. Fils ça donc oyebi kaka. Le président oyebi kaka donc qu'on y aura bana thé. Hein, yoza déjà tant déjà d'aller colo to tika bana babunda bango na bango. Yo ka bana to tika mpanzi. Oza conseil na pesa bango to tika mpanzi. Ngo to bunda biso na biso ke na bana. Ce mot take mwana quelque part Kaze Sani et Kita Monica Fiso Sai also na Jérémy siko ya bino na théâtre pe ya Congo soto lobito lo bango no bien eza ba problème mosusu so tali ba ninga ndenge ba évoluer na Nigeria otali na ya biso za kana ba complication quoi oui ba complication ça parce que eza parti pris eza makasi bolingo za raté bolingo za raté ba vela biso ba vela biso wana bafela biso wana soki mambongo babenga biso te so makambo ke tokende pali pepe tonyoka na bacostume babengi biso lokei tosouffra bango balie bambongo biso lokei tolinganaka te siko banani yango nde baa bambongo yango nalobaka na vérité mpo nangango wana nakokota 2023 presque sango nyonso voilà silisango baboko silisango banani nde baliaka mbongo ya bato ya théâtre bavie na biso wana baliaka bambongo wana bavie na biso ngo banani baza ebele bavie neti na minute oyo osomona bengisaki biso collègue na nga collègue na nga balobi collègue na nga ebabenga collègue alors sanzo alors abengaki biso ekutana ye moko monsieur William comprendre ekutana ye tomekosala mapopo ya bacomédien bacomédien se mbongo ebimaki est oyebi toyebi te balie biso babengisi tosala marche tokende ntina payini pe totika toseni bafardc mbongo ebimaki tomoni yango noyebaka ve tomoni yango te oya 2020 na osisa nyonso osisa tout au 2022 nyonso osila balie bambongo tomoni yango soki makambo apamba babengi biso importance na biso mona mambongo baekarte biso mais seke na makambo wana vie masumu wa bato azala ete yali eturo mbongo te totanga mpe bakongo olobi kaka nosanzo seka nosanzo ameli baartiste comédien mbongo te nalobi naotanga baasociation nyonso tu antc naotanga bakosiko mbongo ngo lere ekobima ebimi mpo na association ya ntpc ebimi mpo na association ya nosanzo mpo na association ya tokanisa bango nyonso sikoyo fo bapesaka baartiste to nde likambo eza boye nalaki audio moko ya président masumu wana ye mo président asalaki yango voilà alobi ke na appel au président abengisaki jeunesse congolaise abengisaki bacomédien te abengisaki kaka jeunesse congolaise bango antese bazwaki invitation ya bango moko a part mais peut-être quand misanga tozwa invitation biso ensemble ezalaki na CG au CG pour nous invitation ensemble voilà parce que likambo na boyani toni tosangana esika moko
oh mais c'est un sika moko te pe c'est image moko et on a arme la biso zo avancer la guerre d'esprit contre na bana o zo linga o te o zo boyo te masumu ve masumu na papa masumu na jibi masama to kanisa ba pesa kimbote cela bien tout monde ensemble. Pourquoi guerre l'espèce de ressources? Pourquoi le besoin de la carte? Régime à Samadana et producteur moi Kala, Kalamita Asomba carte d'artiste comédien. La producteur moi Kala carte d'artiste comédien. Pourquoi on a moutiné moi? Et ça bien été. Mon ibisa toza ba fouya to kanisa. Abeta ngo tolo ngala to kanisa, ba fouya to kanisa. To lingate mutu moko ya abebisa to kanisa non. Mutu moko le bagelo mo très important. Le bina encaisser ko mona bata to kanisa bata na carte. Bata pakosio bata na carte. Mais me repena la société des acteurs comédien le kalamo bata to kanisa bata na carte, bata tu bata na carte. Ezaka to ça corps moko. Et pourquoi to pas mona raté to wela nini? Bien besoin de léguer ba mbongo. Woti ba misibalia. Oh. Woti ba misibalia. Bibele ni bongo, pani cycle encore. Tika bande ko misiba sa ni balia. Ezaka bilote. Que c'est peut-être ça pour la bango te. Si tu théâtre, tu ça bango moko. Tu ça bango moko. Théâtre ça la maté. Voilà. Le but eza corps. Lui c'est ça le to eza moko eza maboko eza. C'est ça. C'est que ça yo moko c'est le côté. Où ça le côté la vie, ba vie. D'abord quand va comme la vie, c'est la rien. Au niveau 2021 ma cambe changer. C'est le côté. C'est le côté. Et le résultat. Si vous avez préparé l'élection pour changer Bakonzi na makambo théâtre on ici là les camo la banaki yango ba bisino amigo tika mais c'est très important comment tu vas à la Congo que ça a 5 ans élection c'est ami président Moussa Nini à côté c'est le président Salibi a fait deuxième mandat c'est comme ça mais comment il s'est depuis Moutabanda président départ banda mais kasi pour yé mouta faire maîtrise so batie mwana moko mpe ya moke to jeune moko boye ekomema lisusu bambrema na makambo te bamekaka nani soki bamekaka nani ngala osenga nasenga mille fois alobaka papa na biso masumu a papa na biso asala biso bien asangisa biso ensemble so yete mosanga esika moko te c'est pas mes anines apesaka ta par temps okotravaille mpe na bajeune mais yo eza liboso po mes aya te po mes anines tia bajeune bazala mpe entour na yo apesa baidea bajeune osomona baidea bajeune neti motoka le ya nzaza mwasa pembe makasi mwasa pembe le ya nzaza mwasa pembe so le ya nzaza nde azala sikoyo mpe masumu akotia pembeni apesi mpe mpe masumu baidea bien naloba mingi mingi pa président masumu toyeba batuniso tu bakomi na komotaki président te naloba mpe tokanisa nalobi pakosiko alobeli kalamu alobeli sortie des comédiens conscient naloba batuniso tu toya besoin eloko esa nini ebonga namona vi nanga Rémi Kilola major zolozolo bato banda nzonzingi na Congo mutu aza te. Voilà bien parlé artiste amigo, le plaisir a été pour moi et Royamba de Soso pour m'amener tu oyo parole na yo oyo koki ko pesa penda message phare parce que tu comme na biso na suka émission et puis ton numéro de téléphone na bayo bakolinga ko contacter et puis ba dédicace na yo parce que tous en la période à fête. Parole nanga suka ezate pour na daité mais pour l'émission naosenga vraiment bakonzi na biso bata théâtre naosenga na bino alobi papa na biso Murumba asali 3 mois na morgue Murumba asali 3 mois na bakunda ete bino obenganga bakonzi ya théâtre obenga baprésident bata théâtre papa artiste Murumba kanyeto à l'aisement nanu bakunda yete via asali 3 mois na morgue 3 mois na morgue vina ebita komi Thompson akomi nini akomi 3 mois na morgue bakundi ete bino bakonza théâtre naoyebisa bino bakonza théâtre tala biloko ndenge wana papa Murumba opena amarke tana ye akana ta lesme binisi bato asali 3 mois na morgue et puis ça nga président biloko bapesanga kanda pesanga méchant biloko bapesanga kanda namona tina ba président batina basango ezanga après ça boye baloba bango ba président ya nini bakunda Murumba
pas qu'on ne son morumba 3 mois la morgue attaque tant mbongo ça mbongo ngwe bima tala bilongi tonde tana le bagawela ka mbongo ça nga tembe likamba mbongo nebo makabango likamba mbongo nebo makabango ba vena biso na wela ka mbongo so mbongo bimita ma kunda ye mbongo ya mbongo ebele beaucoup de misa pour la poche ya binete l'état ka bimisa et comment ka abonné zana ama Denise Maman Olive Mamadi papa ex-président Mamadi président Fati béton à béton oh bimisa kunda mumba ok ça qui on a Thompson quand à l'aise vraiment conduite na kuni mais ils a passé peut-être à ce coup faka boeto d'ailleurs ka boeto faka ndengwa parce que bo ça le remonter to changer ba président na le bango na le imba na signé na ngana lobby to changer ba président ba théâtre oh remeli 20 ans longwa biso longwa donc parce que comme on a bangaté na my food ya donc ça ça on a vu là mille esprit na petit na yolo yo pe mille esprit na mille esprit takeka ba petit na yolo singa donc mille esprit toujours on a mille esprit na mille esprit donc ba ko ngati ba bike yolo dalas balé ya nzanza pe mille esprit tala on ma comme théâtre ça na yolo théâtre mikolo pe ko magana mille esprit donc on na bangelo mo te ba ça n'a rien ba le côté est-ce que on a fait dans une bâtiment venus azena association na ye asena 22 ans 23 ans 30 alongwa dans le bibi olongwa tika ba petit ba za place na ba ngelo mo te na ba alongwa ko masumu de Brende oh na iba longwa masumu de Brende na iba venu se ba longwa mama ano sanzo ba venu se ba longwa na ba jibe ba samba ba venu se ba longwa samba la nga fidi wa nazali abi RM donc ba lebi c'est ma sœur kapela pena nga fidi wa na donc les ans donc voilà to comme la vision la souka ba longwa ba bi ba longwa numéro na téléphone et puis ba dédicace na yo na yebi yo za na liste wala zo bi za liste anga nzambe magambo bona leo hiyo inga liste oh yesu c'est quoi ni ça ba ngala la vidéo ke ba bi c'est ça vela ngala de la forêt wala bi misa ngo pe na bidakate oza magamba liste quoi il bangue ça va bien faut il bangue ça va mama banga na banga numéro de téléphone yes la kaka ba le bi na bosanité yemoko bishop aimé même bishop même mpaka ça mutu moko bien Blandine Pauline babi na Paris madame Pauline yongo wana BBC senga nabi akra manger manga ka manger kole bilamba donc tina bete ba kalisa tiboye akra manger la kazawana balobi on aura ba Blaise Nkipoi balobi yemoko do fe bombenga na ngola balobi yemoko gole yemoko bende na yolo makamute igani bo kechu mukonza bana gambela balobi maître Sampino Lufuramba balobi yemoko Nikrete ngoma liste zebele donc bele mangate na obi amigo to ulala o prophet geti moto na Nzambe la provoque na fudi side balobi Mbombo Santiago balobi Thomas Kamba bi Christine Boketi bondi a Julia mama le kinanga na Paris donc balobi mama Fifi Luamba bamona ko s'abonner na ba esa bien balobi Pito Boloa balobi yemo Gabi Senaf de Bosanité abi petit Nounou de Bosanité José Mabiti de Bosanité Docteur Cédric Mukonzi bakono de Bosanité bate bébé to Jelly le boss le boss Balondo nalobi wana ba bien papa Didi
le boss n'était pipi la fa maman beya maman la ngamo beya wa sala ngami go jelly moi ba code ça na gâté c'est pesili ngalebi Patrick leader Patrick le mukonja ba chip Patrick leader ba bito boss n'était pas le billet mo ko mutu mo ya suka par abega kanda on va azaka king abega kanda azaka abega kanda azaka king ezako inda na boss na te balobi na boss na te balobi ya Mireille Tubadi septième bagarre epela moto di ba boss na te wa baza numéro de téléphone pour ça moi numéro de téléphone nga ezali plus 243 9000 25 582 voilà plus 243 9000 25 540 582 yango wana donc balobi ezali bongo wala balobi ezali ngona basi kitoko baze belé voilà c'est belé parce que baze belé makasi merci beaucoup na kaza on va prendre la biseng na bisao ya bisana yo bisao ya bisao tabi yo faut obosa la té nasi avec obosa la té voilà nasi na obosa la té toza toujours na bino wana merci le plaisir a été pour moi de recevoir aujourd'hui pour vous un artiste comédien au Petongato Soanaye Masolo Oyo. Là je dis seulement merci comme ça na assistance y aller Nzanza moi c'est mon bien moi c'est pembe makasi titi pembe yo ngoke langa tiwato na obika pembe pourquoi pas de dire merci comme ça à la patronne de cette chaîne là je vois Mabia Kolel Loko na katia Londres wana et pourquoi pas de saluer comme ça Christopher Songo moi mon balou azanga ke lokote na poche na katia Londres wana pourquoi pas Nathalie Soubo na monimba moko Blanchard Mabala fumu ya miyake na katia Londres wana toujours nini ezalaka et pourquoi pas de dire merci comme ça maman chouchou de Londres et je vois aussi comme ça maman Mami Kasongo maman Titina de Londres et je vois aussi comme ça Angèle Loué Mona Star toujours Star. Quant à moi je vous dis bye bye. Star TV yango na bino na koka sentiment ngaso na bakali ka mwemo to na penta balubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV oya kusabone ta kurate pona nini na kurate okurate po okutala ba théâtre te okutala ba gagi te okutala ba émission te yango tulubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV songo bo shano kansika biya ngana ringia bani ya kami kopesa nga pasadi wa